DMTV, Bilile Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Balanda DMTV mbote nabino esengosa ya biso ya koyeba lebele boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV oyo emesani sibino na ba analyse ya ba sujet d'actualité tolobaki yango na ba domaine nyonso surtout aussi bien politique, social, culturel et même sportif lelo tozali susu ko échanger nabino na sujet moko ezape ya actualité mais avant boyebi tozo habitude ya ko rappeler nabino pe na biso nyonso surtout que maladie ya coronavirus ezali très dangereuse ezali koboma esengeli na biso to continuer ko appliquer ba mesures barrières pour to mi batela malamu distanciation sociale to meka dans la mesure du possible ya ko respecter yango parce que prévention ezali seul moyen efficace ya ko lutter contre maladie ya coronavirus. Alors, actualité ezali na domaine culturel, artiste, musicien, tolandier au cours d'une émission, tomoni yango, important quand même to partager moi les solo muke nabino pour likanisimo ko azui to trouver yango quand même bien. Et kozala malam mingi venant de lui vraiment je crois qu'il faut surprendre batubele boyebi ki artiste wana abima mingi na orchestre Wenge musique à maison mère mais azali quand même tout reconnaître yango le dernier fils ya Wenge musique à 4x4 tout terrain ndenge bazalaka ensemble faire azalaka recruter na kermesse moko ezaka organisé na école moko na banda l'école Salongo et bien entendu histoire ba changeaka te c'est grâce à Werason que faire azalaki recruté na orchestre wana je pense que celui to bosani histoire te autaka direct na orchestre moko rumba des jeunes Ferregola na mongongo na ye ayaki asepelisa ki ba fan en tout cas déjà na kermesse wana pe suite to yebi suspension tout kaludi faire comme qui même animateur pendant un certain moment pour suppléer justement la suspension il y a Tutu Okaloji Ferregola tangu Wenge Musica 4x4 tout terrain panzani parce que je qui tenté ya koyemba na album entre-temps discolocation yé na 1997 donc simakara ya kokota ya Afdel Wenge panzani tangu Wenge mwangani Ferregola a se retrouver na Werason to kolobaki ensemble nde basali Wenge Musica maison mère wana Ferregola zalaki chef d'orchestre na côté à Werason de l'autre côté tozalaki na Afande Ferregola na sima ayaki kolongwa Wenge Musica maison mère basali na baninga na ye JDT notamment Bill Clinton tozui lisusu bazalaki bango 3 essentiellement JDT basali les marquis et na kati wana tomona ki pa apparition ya ba ancien mususu ya maison mère baki kotia bango poa album moko ka basalaki zalaki très bien après baeko panzana sous-temps Bapanzani Ferregola a préféré à reculer Mouké pour mieux sauter nde ayaki ko reculer akei na kati orchestre quartier latin et kuna tomona ki au côté à Fali Poupa ba prestaki ba yemba ki pe moi quelques chansons après ayeko sala l'orchestre na ye oazali ko kumbela tilelo avec plusieurs albums à son actif mais Ferregola zui idemoko oyo ngana trouver yango idemoko ya bien oyo c'est vrai que misusu bakoki peut-être ko critiquer mais nako souhaiter akokoke nango tina suka au lieu que ngana betela bino le solo idée yango je vous propose bino moko bolanda Ferregola Hervé ndenge moko azo expliquer l'idée ni nazanango bon encourager pe akoka memango tina suka polémique ti wapi tolanda Ferregola et puis to se retrouver tout de suite après mais je rappelle avant tolanda que tozali na DMTV chaîne YouTube na bino yom tozana no abonné te cliquer au comme abonné ko bosana te petite cloche de notification juste à côté cliquer pe wana et au comme informer dès que tout est vidéo moko en ligne. Merci beaucoup. Mais ce que boule naza nango vraiment sikoyo. En fait, na obenga ba frère nanga nyonso ya Wenge, ya biso ya maison mère ba Serge Mabiala, en tout cas na sala album moko Serge Mabiala Chanzembo,
JDT Moulopoe, Jackie, Moulopoe, pas Popi. Naolinga pas Popi, l'album na osala Chanzembo, naolinga Adjani, pour Adjani na ba fan na Chanzembo, naolinga Sero Scram Poutine, Chanzembo, naolinga Bailo, Masanga Babi Ndombe, Chanzembo, naolinga Domingo Emile alias Mikolo yemiye kam tabeta na mikili kote kuna na pesi mbote Chanzembo naolinga Doba masa na tu la coste mukentonga patron voama na pesi mbote skazali Chanzembo dobu na vraiment na ngoya ngona ebongo kabose na pesi mbote skazali Chanzembo so ba rolinga comprendre na lobie lokoyo parce que na dans besoin Union wana nde tozalaki bato bayoka biso susu ata na album moko ya ndenge wana mais obosali siko te nazoloba na sisi te nazoloba ok te yaza vie so na lobi bon ata c'est pas kati album wana non so wana vie wana ezo dépendre na ye moko wana za kulutu na ko mélanger na biso te na loba na ndenge baninga na biso nde tozali Bill Clinton na pesi mbo de siga zali soka rolinga Chanzembo nani tozala héritier wata nabe do eloko naonga eloko moza la symbiose vena ya biso mais wana oza somme non kasi ça prochain na lobby flamme kapaya kapaya apesi mbote sikaza papi kakol Kiampu Burkina Faso donc on a boulé bene loko wana tout ça eloko moko na boule ngani na zana on album mais mutu na mtakote kanze munaye mais ngale ozalaka ke bima na album na mutu na mtana droit yanze munaye et obima ka na album na OK eloko na boule na zana on vraiment yango wana mais ça va bien réaliser rêve quoi en tout cas félicitations et ça aide bien et voilà tena lobi yango yango droit d'auteur. Voilà, il y a fait Rebolandi yango na moi élément ototi kotia la bino bomoni ke fait regola lobby azana makanisi moko ezali ko tungisa ye pe ko réaliser yango alinga sala album moko ko zala album na ye mais na kati album wana akoembisa bandeko na enyo surtout ya kala pas seulement koembisa bango mais akopesa bango chacun bandembo bien entendu à lobby oyo akondima ko ya album wana et ngala ko souhaiter vraiment que bakoka kondima atangi moi quelques kombo toyoki yango wana baba bindombe ba JDT atangi même Didier Lacoste Mukentonga atangi même Kabose Boulembi même si eutaki plus c'est pas il y a journaliste Willy KMB est-ce que polémique ezali entre bango mikolo yo euti polémique ezalaki c'est certainement peut-être na ndenge wana des journalistes à piège qui me faire à répondre quand même bien sauf qu'abaki si soki akondima donc l'idée est que sali album na ye asali album na ye et puis apesi chacun il y a ba ancien collègue na yo ba se retrouver na kati ya maison mère moi nzembo moko ba koyi yemba et ce que j'ai trouvé génial en plus parce que natango atangi ba kombo pour la plupart ce sont des chanteurs même si Toki c'est le Osram animateur mais akoma pe koyemba ba nzembo d'ailleurs ba salaki featuring moko ya bien nzembo moko kitoko certainement bo sepela penango Yena c'est le scram et donc aitangi tokore kolobake faire gola linga ça l'album wana na ba ancien maison mère mais non faire gola atangi même na papi kakol le fait qu'atangi papi kakol linga kolobake azupe un ancien o azalaki na bango mais qui est resté toujours fidèle à Werason ça c'est une bonne chose et je pense que likanisi ya boye bato bazana entourage ya Werason bakota makanisi ya mabete ya romona ngo faux parce que je pense que Wera yemoko na idée na ye azala répéter na likanisi bongo un jour basala sous album ndenge zalaka maison mère ou bien ko sangisa batu nyonso baleka na maison mère peut-être pour la ko fêter 1e anniversaire ya ngé musique maison mère ezali pe ba idée parce que vie zaka ka moko to ebite lobinde nini ekozala et force ya maison mère pe outi pe justement na ba dislocation na banano ba kei à chaque fois bazar sala succès to ba sala ba œuvre moko ya bien quelque part image ya Werason ezozonga pe je pense que idée oyo ezali bien mais quelque chose est tikenga quand même eza recherche ya polémique té toujours le cas polémique té mais ça fait c'est que faire gola pratiquement atangi ba ténor
atangi bato bazalaki naye na le marquis atangi Serge Mabiala atangi JDT mais natikali koyoka ya atangi Bill Clinton te question na sa komituna en tout cas na ba kombo lokola faire atangi plus de 5 kombo comment kombo ya Bill Clinton ekoyiko. Est-ce que ezali parce que baza la problème pourquoi atangi kombo ya Bill Clinton te malheureusement eloko wana attiré qui peut attention à Willy KMBT mais nga na moni yango quand même vraiment bizarre parce que Ferrego la tanga longo wenge musique maison mère akenda kinde na Bill Clinton basali les marquis ensemble c'est le okuta tikala qui de l'autre côté polémique ezalaki kutu entre les deux camps mais comment ça le loko ya ba ancien atangi atikali kotanga Bill Clinton te nde côté wana un peu moins bizarre et ça recherche la polémique te bino moko bolandi yango boyoki esikai atangi Bill Clinton te mais la vérité est que idée wana je pense que ça idée moko malamu ningi lobake au plus profond il y a Ferrego là période wana et marqua carrière naie pe marqua vie naie et je pense que c'est une façon pour naie peut-être ya honorer peut-être Werrason P qui a eu à les encadrer nakati ya orchestre wana on peut tout dire hein tu ko raconter ma camion surtout ça la ketango batu ba bebani mutokomika ko sala légion na mabe mais peut-être que babola mutango vandir moko comme raisonner obité après tout air moko soki pe lelo na komi on azali eza parce que na lekala ki na nzela bo eza parce que natanga ki na école boya ta soki prof wana la ko betanga mingi mais je crois que lelo na comprendre pourquoi la ko betanga mingi donc je crois que à travers loko wana ezali peut-être une façon ya faire rigola ya ko honorer Werrason mais sans koloba yango en public bo sans koloba yango officiellement le fait déjà ko luka ko sangisa ba ancien ya maison mère ezali quelque part kaka honneur pe na Werrason bien sûr je pense que Werrason y est mon côté parce qu'au début Werrason orchestre wana sala ki yango basala ki 3 Adolphe Dominguez na Didier Marcelo lisolo beta makalisusu penzate mais quand même azali acteur moko munene na kati ya vie ya Wenge parce que y a zana no fondateur ya Wenge ndenge bazali et puis azalaki sous cofondateur ensemble na Werrason na Adolphe Dominguez ya Wenge musique à maison mère donc une belle initiative oyo sengeli na biso to encourager parce que biso mingi tolingika ko alimenter polémique je pense que idée a bongo kozala bien mais formule peut-être hein, c'est vrai que quelque part ezali pe une façon pour aider artistes misusu anciens maison mère pour tous n'ont pas réussi de la même façon misusu baza en difficulté au kebi peut-être msusu mwa nzembo moko wana kaka kokoti ape relancer pe ba carrière ba misusu et ce sera une très bonne chose en tout cas nga na sepeli Hervé Gola a fait coup de chapeau continuer na nzela en tout cas biso DMTV to banda ko accompagner bino kala archive ezali en tout cas nde tolobaka bilile le kamakama malobane belé na internet bakosaka te po na internet trace etikalaka soko bandi lelo eyebana ko bandi lelo soko bandaki hier eyebana ko bandi hier mais soko bandaka pe na Kalambai Mike Kalambai et oyebana nango pe DMTV accompagna ba artiste wana nyonso tout depuis tozala déjà to continuer pe ko accompagner bango lisusu yango to sepeli na initiative wana pe to ko souhaiter et kendeti na suka vraiment to komi na suka ya liso na biso ya lelo soki bosepeli botike la biso like ko sala biso bien pourquoi pas moi commentaire pe to continuer ko sola na commentaire aux appels ma BT bo s'abonner surtout na chaîne oyo s'il vous plaît DMTV et bo cliquer pe na petite cloche aller à côté hein ko permettre na bino bo comme notifier la prochaine vidéo to mettre en ligne bande ko tomi battre la coronavirus ezali to respecter ba mesures barrières parce que prévention ezali seul traitement topé moyen efficace ko permettre na biso to éviter ko maladie wana tokoka bona boité toza kotika bino bolanda extrait ya moi live moke on peut dire hein, acoustique au Ferrego la sali au cours kaka de la même émission totikeli bino moi quelques 5 minutes ya nzembo oyo ndenge aza koyemba yango pour votre plaisir. DMTV vous dit au revoir. Présence de motif kangalo kolapa mama catholique soki baso kosamela Maria liposa crote na ye oye pisanga soki azaleki ya Marie Madeleine tope Seigneur Jésus popando koma na ngai mvula bachance koma konoka na ndako na ngai tobitida koseko ezalaka sina fami na bino mbenge
nzambe apesi bole mpo na mbira ekoya te yo ozwi tosonga botili ete jipe mindia tantine kukabu minjira la brésilienne Charlie Mouchana Lelimu Katilwalwa Jean-Jacques Dweme double Toto Tochibola Fania Star Pepe Mbongo. Si j'ai souffert d'une maladie babéki comme tangona monetone manazwaki kemiso olobaki na batokoboyelaki akaliwe ekokabona biso soka maloba ezalaki ya mbenge nzelo zotambola soki oyoki bakutepa soki omoni matala ezanga kodina sonate matanga caprice boyonai ovesizele lisusu badouleur bapota nyonso akala etubwamie biju chimomo na gastronomie baloba quelle que soit la quantité ngai komoto témoin de Jova El Shaddai makila silio mirana komioai yonde sachena ngaya transfusion alors songa po rianime moninga salanoki anemia komi chronique et comme oboma nonga sans pitié mbenge na gastronomie baloba quelle que soit la quantité et qualité à billet sokozoliango mikolo nyonso ça que changerait pas tu risques de tomber malade kasi komono mikolo nyonso na miso na ngai eza mpono tona borda mpito na ngai esi emesana amour no esali nde mystère ngana kanga mina minyololo ya santima e ndenge na ngai kopimela ngai yango te mayamono sheriaka tose faire souder ndenge na ngai soki olingi ngai e kabela nga motima soki olingi nga loba nanwe soki olingi ngai e kabela nga motima militembela loba nanwe ode molinga ye pourquoi ode molinga mbenge semblant de l'obaka ne faites pas ça chez vous mbengo pratiquango na love or yo pratiquango na motema shukelo mboto yo pratiquango na love lomboto yo pratiquango na motema mbengo pratiquango na love solfège. Shetema ngana chemotema landu muzinga na mipesi nyoso litaka yango yosakana na mo servula ikangama na mapata likolo e shetemba ngana chemotema landu muzinga na mipesi nyoso litaka yango yosakana na mo servulai kangamana patalikolo Cécile Meracoli Cécile Mera Etal Cécile Mera bébé Mono sola kwelange Tuba na bampanyange Shetembangana chemotemae Cardoso mwamana chemotema litaka yango yosakana nango sirpulai kangamana mapata likolo e mimina kangudi parisien podete chipambe femme d'affaires podete chipambe femme d'affaires
Indira la brésilienne Berrado na chamotema Prince na chamotema Claude Luque Bakweno na chamotema Bebe na chamotema Litaka yango yosakana na ngo Sirpulai kangama nama patalikolo ngai